La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mokilite batuka boye koloba loba bapandi osango mimi kabongo akimi mimi kabongo napsayo siko wana nani mimi kabongo akimi na ba 5h ba ekozwa eta bakena alman talane kozonga mimi yeyo aye mimi yeyo na ebisayo bango boko basambelaka te balingi awa ntina poto mutu akendaka priere te mimi kota mimi ye wana mimi kabongwa ye mimi azongi voilà mimi akimi siko wana nani tokokata te tokozela ti mimi azokota nga moko naye kofungolela ye voilà bato bapanzi sango mimi kabongo akimi mais mimi mimi azongi voilà mimi kabongo bozela bozomona mimi azomata botika nde kopanza basango voyage kitoko boye mutu akokima po akende wapi et puis voyage oyo eza mpena donc abana kovoyage ntango nyonso to alingi akanisi kaka boye azwi avion aye mimi kabongo yo wana nayebisa yo okani internet ya kosala te okani internet actualité Non, ok, les zigo na yini. Kabongo te. Mimi. Bona les zigo ete no tina ko sembe. Na ebisi o mimi, c'est ça c'est na bongo. Na ça yo. Donc mimi Non, ok, les zigo na yini. kabongo te. Mimi. Bona les zigo ete no tina ko sembe. Na ebisi o mimi, c'est ça c'est na bongo. Na ça yo. Donc mimi bokanisaka baartiste baka na bafamille te ana famille na ye akotala famille na bango voilà bayaki na priere na bango na famille losambo ye azongi ale bopale. Arrivé ya Mimi Kabongo après ba information que Mimi akimi na poto après ba vidéo oyo esirkilaki otomonaki ndeko moko aplibiaki ke Mimi akimi na poto na sir be émission wana biso soto salaki yango tomonaki ba publication wana esirkilaki vraiment na batu nyonso donc internet mobimba ba filmaki ba vidéo wana oyo esirkilaki oyo Mimi akimaki esika ba zalaki. Alors ezalaki ke Mimi akimi poto akepa mobali na ye Montana na Allemagne donc akimi esika bazali akepa mobile na ye Montana na Allemagne ezalaki bongo. Alors après ba image wana après ba information wana après internet kopela après internet kozika après internet ba nouvelle makasi toye komona retour ya Mimi et place bazalaki toye komona retour ya Mimi nasir na teli bino ba image bomoni bino moko Mimi Kabongo bomoni na bandeko mususu bomoni na papa na biso phénomène sobe bomoni yepe na papa na biso vie de loin vie de loin donc immortel vie de loin bomoniye bino nyoso. Alors basango yaki nangwe bele basango yaki vraiment basango yaki bele. Alors mutu nyoso na internet asala ki ba vidéo wana mutu moko ta oloba ka publier ki ba vidéo wana te ba vidéo wana ezaki publier partout
tout le monde. Mutu nyoso penza apibiaki ba vidéo wana. Alors comment on a ba vidéo wana eloba qui peut quelque chose. Donc balobara kande balobara milinge bimara pamba te donc soki milinge bimise ke moto epilaki place wana. Alors bato ebele baye na ba analyse na bango selon bango yango lelo Irsil Botebla TV ayepe kolobela na likambo yango to lobela na likambo yango to beta na lisolo ya likambo yango ezalaki ndenge nini. Bato muso balobi ke Mimi akimaki penza ya solo alors ba interpeller ye bato bakangi ye nde bazongi baye kosala eloko wana basali. Mais bato mususu pe balobi Batu mususu pe baye koloba ke Mimi Kabongo babandaki koluka buzz. Batu balobi ke eza buzz kutunde babandaki kosala bongo mutu abandaki kofilme ye ezalaki papa na biso phénomène ladi esobe. Batu balobi bongo mena koyoka voix ya mutu wana o abandaki kofilme ye abandaki koloba. Mungongo ya papa phénomène esobe ata soki oyebi ye te ata soki oyokaka ye kaka na théâtre omona ye te me mongongo na ye ata oyebi changer mongongo oko reconnaître ke wana eza Ladi Esobe. En tout cas mongongo Ladi Esobe ata changer mongongo oko reconnaître ye oko yeba ke eza papa na biso Ladi Esobe. Alors o ezo lakisa ke eza Esobe te mongongo wana lakisa ki nango te ke eza papa Esobe. Pona bato balobi ke mongongo wana ezali papa phénomène Esobe en tout cas nga na trouva ki mongongo wana ya papa phénomène Esobe te. Bato balobi ke Mimi akendaki prière. Alors ba makanisi eza ebele. Est-ce que prière o Mimi akendaki yango amemaki ba valise na ye nyonso na opo amemaki deux valises na sac do. Donc sac yo ataki na mukongo zaki ya munene amemi na deux valises. Vidéo wana soki botali bien Mimi azalaki na mwa ba agitation tanga zokota na mutuka bino boyebi ka fi agitation. Azaki vraiment na mwa ba agitation na ya bande ko ya mbangu donc pour que bato ba mona ete ayaki pena mbangu ti aye akoti na mutuka ayela ki bongo. Alors place wana epesi mwa bato mwa confusion bato musu balobi ke za buzz bato musu balobi ke akimi bato musu balobi ke zaki ya solo musu balobi za buzz musu balobi ke balobi papa o amaki donc papa na biso sous le kauka abengaki balobelaki Mimi nde ba président Sobe balobeli ye ba papa na biso un vie de leur balobeli ye kosala soni babengi mobile ne balobi nde yango bayaki kotika ye. Eza selo ba information oyo tozozwa na réseaux sociaux. Mais parmi batu o batu ba sepela o batu ba finga Mimi. En tout cas Mimi Kabongo soki akimaki pena lelo ya solo batu bele balinga ba sepela nango. Bato ebele balinga ba sepela nango po komona na ka ya Mimi Kabongo na internet komona ka ba vidéo wana ndenge circuler bato ebele vraiment ba sepela nango bato ebele ba sepela ki asali bien ndenge akimi asali bien akima na ye Kongo ezopela moto akima na ye bato ebele basepela ki ndenge Mimi Kabongo akimi bato ebele basepela ki na bango. Pourquoi? Parce que aza muto balingaka ye na bato ebele. Ba situation oyeleka na Congo wana so muto akepoto akimi bato bafinga te bato basepela surtout mingi ba via ba comédien ba via ba star. Mais ngana yako yebisa bino na lobaki yango awa ba comédien na biso lelo bakimanda bango lisu na poto te. Peut-être kala ba comédien ba sutukela ka poto kala mais ba comédien lelo ba sutukela lisu poto te. Bokoyi ko imaginer Mimi ana visa ya inane. Boye bisanga muto aza na visa ya inane okima na poto pourquoi osali pas même pour basali pas même 2 mois na basala ta 2 mois te okima na poto bosali pas même 2 mois okima na poto ndeni okima na poto na visa inane. Moi je pense pas ka okima na poto na visa ya inane na lobi bien visa ya inane okima na poto na visa inane te. Aokima te na poto na visa inane. Muto azokanisa. Muto vraiment azokanisa penza. Azokanisa aokima jamais na poto na visa ya inane. Alors, ce que zalaki buzz, en tout cas, boti karaba buzz a modèle wana. Ce qui vraiment zalaki buzz, boti kakaba buzz a modèle wana za pena kitoko te bo maiti batu ba tension ebele. Batu ebele ba lobi, batu ebele ba sepeli. Bata mitema mabepe ba fingi, bata oloba pe ba lobi. Mingi bato ba fingi ezaka ba chroniqueur. Ezaka ba chroniqueur nde ba seki ba chroniqueur nde ba fingi. Mais comment on a pena ba fan ya Mimi Kabongo ebele.
basepelaki na bango na nouvelle wana bafani ya Mimi Kabongo donc tona yebisa bino ebele oyo basepelaki na nouvelle wana ebele vraiment basepelaki po Congo na biso douleur eza bacomédien bakesala mosala na bango bake pena poto te mpo na baventure bake poto te mpo bavanda na bandaku bake poto te mpo bakeka kovisite bazonga me bakende kosala mosala na bango bakendeli vraiment mosala bino moko bomoni suleka uka bengisaki bango mpona mosala bato mosusu bakomi kokritike bango bato ebele bakokritike bango ndenge nini bino baninga bazongi bato ebele bakomi kokritike bango mpona olobaka ndenge nini baninga bazongi bino ti sikoyo bozozonga te bato bakokritike bango bato bazongi ezaka Jérémie Shabani soki azongi eza po aza na makambo na ye ebele osala Jérémie Shabani ana makambo ebele oye fois sala Jérémie Shabani ala na compagnie nga na yebisaka bino Jérémie ana compagnie na ye aza na bato basalaka na bango théâtre il faut azala wana po na compagnie na ye akoki koke koumela te boyebi Jérémie aza muta bagag boyebi Jérémie aza muta ya nini aza muta ya ba théâtre boyebi Jérémie aza muta salaka ba publicité aza muto asalaka bagaga aza muto oyo tako yiko keva na poto avandi ake umela chaîne na ye otika ngona nani po aza na entreprise na ye mobimba azaka na bureau na ye ana bureau na ye o asalaka bureau ya production na ye ezali donc Jérémie Shabani akoyiko ke umela kuna te asali o esengelaki asala asimbi nzela azongi me yango te o bokoyiko comparer bake umela kuna bake vanda nyonso ana kaka bokoki jamais ko comparer eloko wana ngalo ba toujours na monde maboke na biso fo bolongola comparaison na monde maboke so boliba maboke na biso avancé il faut bolongola vraiment comparaison ezara bien te balobango la comparaison n'est pas raison donc il faut que longola ba bloko wana comparaison za bien te j'ai masala musana ndenge na vidéo sala ba gag to mona mais à travers donc à travers te vraiment le quoi Jérémie a dit qu'il faut que chaque jour de monaka maman na biso Bellevue kanza kota bande onanga to s'abonner na sur na bandaki émission sans couper sa bino mbote vraiment ba mbote na bino boyebi biso zaka so da to koti na masolo donc ba mbote na bino sika bozali mbote na bino famille mbote batinyo so bolanda Irsil Bote la TV malgré na pesi bino na retard mais mbote na bino quand même mbote sika na so bozali nzamba lola a pambola bino ndeko nanga o koti na Irsil Bote la TV so zamba no ya diboso vraiment ko bosana te il faut au s'abonner donc au s'abonner au commenter liker au partager ba émission na biso nzamba o pambola yo nga ana lo ba partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger tindela baninga lien na lingara vraiment beau partager partout ezara malamu mi donc tango koti mais quand partager biso partout nzambe ako pambola yo tango s'abonner ko bossa na pété fina cloche à notification pour tango fini cloche à notification et permettre yo ba émission nyonso auto bandotia okobanda ko ratango to bando monango facilement alors partager na bande ko mususu aimer vidéo et osala malamu mingi merci ba comparaison et ça la bien te bomoni ba comparaison na et ça la bien te to mona asila bisala zara soka ke poto akendara na ya kei na epe avandine ti akosa pe ba 3 mois ya ekozonga mais Bellevue soka ke poto akei aumela te aye azongi pourquoi eza mutu na ndenge na ye eza na ba chaîne mususu ba vidéo il faut ekotaka chaque jour eza na ba chaîne mususu asala aka ba théâtre mais ba théâtre na il faut ekotaka chaque jour il faut ekotaka chaque jour il faut ekotaka bato mususu bazara bongo da bato mususu baza bongo alors eza pe na bato mususu akotisa na ete azana ya à l'aise siko muto asali lokwa entreprise o comme si chaîne na ya entreprise na ye musa na ya zongo pe na entreprise na ye abandolinga ba vidéo kota chaque jour amona ke soki ya zate eloko moka malunga e sala mezate yango bomoni tant o sala ka be émission to zo la bino mingi exemple ya Bobo Manoka bomoni Bobo Manoka banda kenda poto chaîne neto ko loba ke elala chaîne na eto ko loba elala po ani depuis akenda poto
chaîne elala ekaboye akotaka lisu ba émission te donc chaîne elala pena kotaka su ba théâtre te chaîne elala pourquoi parce que apona na ye akene kosala vie na ye na poto akenda poto ti siko na azonga te bamakambo na ye mosusu elala alors eza naona bandeko mosusu ntango akei ayebi ke atiki mosala na ye il faut azonga parceque yango te ekosala ke bocompare Jérémie Chabani na bacomédien oyo mosusu to yango nde te elobaka Jérémie Chabani aleki bacomédien oyo mosusu eloba bongo te mutu na mutu awasala mosala na ndenge na ye ya de lui asalaka mosala na ndenge na ye mutu na mutu awasala mosala na ndenge na ye phénomène esobe aza mutu akala esobe a mutu toko comparer jamais na Jérémie Chabani même vu de loin a mutu toko comparer na Jérémie Chabani te ba bato akala baza vraiment bato akala donc tokoki comparer bango te esoba mutu akala vu de loin mutu akala bamimika bongo pe ba bato akala alors ba comparaison o boya non ko comparer Jérémie Chabani akei atiki bango bango batika bake poto kuna suleka uka pesa bango kaka ba visa mais bambongo bolia ya bango moko baliaka bambongo na bango moko esobe kuta eza mbala na liboso takende poto bino ku bauti omona ye auti kokende kenda ntango Janifa ya kufa keso bakendaki azaki na poto azongi ntango bato baokeso bemba Janifa akie lisusu vu de loin et deuxième fois na yakende poto do bakendaka na bango eza nango teke o basutukeli o boye bakendaka na bango alors soki ngonga na bango esengi bazonga bakozonga soki esengi bazonga bakozonga pour le moment makambo bakendaki kosala no basisi te baza na parcours ya mosala oyo bakendaki kosala no basilisi te siko bino bolingi bazonga est ce que bino bato botindele bango mbongo bake poto bakee na babiye na bino bakee na babiye na bino te mutu okuta pesa bango visa inane nanu kuta za presse te bazonga ebongo bino ka bozala presse bazonga pourquoi botikaka nde kocompare bosepelaki bato baye kokomante tala bato ebele botondi na bacommentaire mimi osali bien mimi félicitation mimi félicitation bosepelaki ndenge mimi akimi bosepelaki bato basepelo elakisaka mimi ka bongo ana bato balingaka ye bato basepelaki nango penza mais malheureusement azongi na ye akimaki na ye te donc asalaki na ye kaka pale akimaki na ye te alors bato balobi ke akimaki bazongisi ye nde kozongisa eza pe problème te soki akimaki bakangi ye bazongisi ye eza nango problème te alors nayeki kaka kopesa bino information nayelaki bino video oyo tolanda lolenge nini makambo yango ezokende donc tolanda lolenge nini makambo yango ezoleka boyoki mimi ye moko alobi ke akimaki na ete alors biso pe moyeto ya ko forcer bino to loba kaka ke akimi ezate po ye moko déjà lobi ke akimaki na ete comme ye moko abimisi akimaki te biso pe toza banani po to ya ko forcer bino ke akimaki donc akimi na ete ndenge ye moko aye koloba yango awa liboso na bino nyonso vraiment mimika bongo to remarquer ko za ba fan ebele o balingaka yo po to sali ba vidéo tozi ba commentaire ebele tozi ba appel ebele ya bato balobi ke okima na yo pona libela bato balobi okima na yo pona libela donc okima na yo pona libela balobi kima na opona libela kabongo wetu babi kima na opena pona libela donc merci beaucoup na bato nyonso bo commentara pe bo lakara ba vidéo na soda ba obo emaka ba obo commentara ba obo partagera nzamba lola batela bino na komi nanga vraiment na suka ya analyse na ngai na pesi bino kaka merci ba o vraiment bo sala ke biso to kende liboso en tout cas nzambe azala elongo na bino ndeko nanga so kutani na vidéo oyo na Ursule Botelo TV to senga kaka partager donc asenga na ka ba partage na bino na yebisa bino toujours nazala kaka na besoin ba partage na bino po ba partage na bino esala nga bien ba partage na bino nde esala ka musala na ngai ekende liboso alors na loba mingi so ko na Ursule Botelo TV aimer ou s'abonner ou commenter ou partager nzamba lola ako pambola bino donc partager partout ko partager zali na ba groupe Facebook ko partager na Messenger ko partager na WhatsApp tindela baninga lien tinda lien na groupe famille tindela bato nyonso lien
Partagez même na messenger na yo, na WhatsApp na yo, na ba Facebook, ba groupe partagez nzambe akopambola yo. Et puis ndeko okoti mutasika tango okoti tango sabonu ke na ngonga o activer cloche à notification et ozala malamu mingi. Libonde lina ngeza linzamba pambola bino bozanga ya kolia te bozanga ya komela te bozanga mbonga kofuta ba wifi te bozanga ya ba mega te pour que bo soutenir biso. Wana na pesi mbote na nga na Madeleine Aketa mbote na esika ozali. Mama na biso princesse Allegri ya ba bisou na yo esika ozali. Ngana bien te kutana la prochaine occasion soki tata nzambe a zongite. Bisous, bye. mokili te batuka boye koloba bapandi yo sango Mimi Kabongo akimi Mimi Kabongo nayebisa yo siko wana nani Mimi Kabongo akimi na ba 5 heures baye kozwa eta bake na Allemagne talane kozonga mimi yeyo aye mimi yeyo nayebisa yo bango lokwa basambelaka te balingi awa ntina poto mutakendaka priere te mimi kota mimi ye wana Mimi Kabongo ye mimi azongi voilà mimi akimi siko wana nani tokokata te tokozela ti mimi azokota nga moko naye kofungolela ye voilà bato bapanzi sango Mimi Kabongo akimi mais mimi mimi azongi voilà Mimi Kabongo bozela bozomona mimi azomata botika nde kupanza basango voyage kitoko boye mutu akokima po akende wapi et puis voyage oyo eza mpena donc abana kovoyage ntango nyonso to alingi akanisi kaka boye azwi avion aye Mimi Kabongo yo wana nayebisa yo okani internet ya kosala te okani internet actualité Kabongo te bolelisi poeste na uti na bakosambela nayebisi yo memi section te na moko nayebisa yo donc mimi Kabongo te bolelisi poeste na uti na bakosambela nayebisi yo memi section te na moko nayebisa yo donc mimi okanisaka baartiste baka na bafamille te na famille na ye akotala famille na bango voilà bayaki na priere na bango na famille losambo ye azongi alebo pale. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.